Mbote na bino nyonso balandi ya Info Plus HD bino ba oyo bopesaka toujours biso batana bino ya kolanda biso ngai jete bula la colombe na souhaiter bino ba meilleur vœu bisika nyonso oyo ezwami bino. Tika to fungola basango na biso kuna na Washington pona koyebisa bino ke président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba kibongo epai ya président américain Joe Biden pe basola ki kitoko ba détail na élément oyo. Président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba kibongo na Maison Blanche epai ya président américain Joe Biden. Le chef de l'État asalaki bref entretien bilatéral na président Joe Biden na bureau ovale na ye pe ezalaki suivi na rencontre moko multilatéral na 5 présidents africains mususu oyo bazalaki ko séjourner na Washington. Bosimbaki des présidents oyo balobelaki ba élection oyo ezoya na République démocratique du Congo pe bonne marche ya processus électoral. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azangaki te kolobela situation sécuritaire na est ya mboka ba agression ya groupe terroriste M23 oyo bazali soutenu na Rwanda pe strict respect ya décision ya sommet ya Luanda. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengaki bango implication moko ya makasi na part ya États-Unis na conflit oyo pona kotia pression na Rwanda afin que ba stopper ko soutenir ba M23. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié ki président Joe Biden pona ba déclaration oyo asali na Washington pona sujet oyo pe na sens ya malamu. Na oyo etali deuil national na RDC yangwana président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo participaki te na dîner gala oyo ezalaki offert na couple Biden pona ba invité de marque na bango oyo bayaki pona sommet ya East Afrique na Washington pe président de la République atikaki Washington pona kozonga mbangu na Kinshasa kotala ba victime wana. Totika la kaka kuna na isa pona koyebisa bino ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'entraîne na kibongo na secrétaire d'État américain M. Anthony pe balobaki na o etali situation sécuritaire ya est ya République démocratique du Congo ba détail Poland. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'entraîne na secrétaire d'État américain M. Anthony na oyo etali situation sécuritaire na partie est ya RDC suite ya agression ya groupe terroriste M23 oyo Rwanda ezo soutenir bango. Le chef de l'État a sollicité ki mingi implication ya États-Unis na résolution ya conflit oyo na est ya République démocratique du Congo pe kozwa ba sanction contre Rwanda. Pona ko soutenir processus ya Nairobi pe feuille de route ya Luanda ba pays oyo mibale ba exiger implication sans condition ya ba résolution ya Luanda yango nde ekosala ke ce le fait pe retrait ya ba M23 esalema na lombango na est ya République démocratique du Congo. Président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé kibongo na conférence sur les changements climatiques kuna na Washington elekanaki kitoko bo découvrir. Na cadre ya sommet ya East Afrique oyo ezalaki na Washington boyeba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki pe part na conférence moko oyo balobelaki sur le changement climatique. Bazalaki bongo elongo na secrétaire d'État américain pe ba dirigeant africain mususu ebele ba participaki na conférence oyo. Na allocution na ye oyo etali enjeu climatique chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné ki place centrale oyo RDC eza ko occupé na stratégie mondiale ya lutte contre le réchauffement climatique. Le président de la République démocratique du Congo a martelé ki obligation pour la pays industrialisés ya contenir engagement na bango na oyo etali financement ya adaptation na changement climatique na ba pays africain oyo ezali victime innocent ya ba dérèglement ya climat. Wana maloba ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na conférence sur les changements climatiques. Tikato ebisabino ke édition na biso ya lelo eza dominé na ba activité oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asala kibongo kuna na Washington pe boyeba lisusu ke akutana kibongo na homologue na Zambien pe ba président kibongo signature ya protocole d'accord moko entre ISA RDC pe Zambie Bolanda.
Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na homologue na Zambien président Ishilima ba président qui signature ya protocole d'accord entre ISA RDCP Zambie pour na ko développer chaîne de valeur moko na oyo tali production ya ba batterie pour na ba voiture électrique. Boye ba que protocole d'accord oyo ezalaki signé na monsieur Blinker oyo azali secrétaire d'État américain pe monsieur Christophe Lutundula oyo azali vice-premier ministre congolais ministre des Affaires étrangères pe homologue na Zambien M. Stanley Kakubo. Bosimba ke projet oyo ekozala réalisé na région entre sud-est ya RDCP nord ya Zambie pe ekovise création ya industrie na ba pays oyo po na transformation ya matière première stratégique po na fabrication ya ba batterie ya ba voiture électrique. Totikana ni Washington pour la kozonga a na ville province ya Kinshasa pour na koyebisa bino ke rédaction ya Info Plus HD sali constant moko kolobaki na décembre boye transport ekomaka pasi na ndenge ya kosakana te yango wana Edith Ezine pe Djibril sasa bakitaki bongo na Tchangu bamoni ndenge bato bazo souffrir pour na transport bolanda. Mais biso tosali constat na niveau quartier A ya quartier Awa na katikati nango wana bamonga bakomea kote ma place wana ta président zoleka te au moins embouteillage ezate azosa mituka na ordre bapesa na biso bazosala bango eloko te mosala bango kokanga batu mona ta akangi reserver boye eloko moko te embouteillage ezoleka kabira ezomata ministre ya transport azokipe te papa ministre de transport talela biso likambo ntango tokomi le 25 décembre te toza déjà boye na tema bana 9 mpona koma matete na sili naza na 500 naza na mwana mata transport eza te donc ofutaka 1000 francs ofutaka kaka 2000 francs abonné kishasi okoma na abonné tuka likambo ya transport pasi biso batachango il faut vendre ose la transco ti 20h ou bien 22h pour soit transco ya 500 transco 500 il faut zela ya kowelela miyibi surtout na po matete na debonam na sa ponte ozoniokwama bato baotambola makolo transport mutu na mutu aotya prix na ye alingi mpona kolongo kokende zandu de abonné 200 so balobi 200 na seke 2000 francs poko mazandu 200 na kozonga 300 en tout cas otala biso makambo ya transport tolembi na Tchango mpenza tolembi transport fo tozokomela pasi biso tozokomprendre te tozonyokwama tracasserie leki bachauffeur kokanga bato ya moto kokanga po da babelelaka da $2 si tokoma décembre ekoma da $3 tozosufri tozonyoka mokonzi ya mboka atela biso makambo biso mpe bawewa antata tozosomba litre 3000 il faut tomema batu oyo ezaki bazodeplace bazokende mosika il faut tomema bango na prix moko oyo ezaki yo mpe obénéficie na ntango ozosomba litre 3000 soki omemi bana distance bana a toza na bitabe ti limete première na 1500 au moins teke togane rien togane eloko te bandeko oyo mpe ya bakar balobi so mpe nini mazuite emati na ntango bazomema 500 na bamouteage na nzela au moins teke baosalaka perte. Tozala kaka kuna na Tchangu mpona koyebisa bino ke Djibril sasa pe Edith Ezine basolaki bongo na population baleli tracasserie na nzela to pe na baveni na ndenge ya kosakana te bapolisier tracasserie eleki surtout ba oyo tobengaka bango ujana bazokanga sans raison ozala mwana moke mokolo mama papa nyonso bazokanga kaka mboka na biso moko 19h 18h 4h biso kototo ma 3h po tolesa bana kobotola bato na bambongo tolembi bazokanga bazokipe te na baresponsable bazokipe te tolembi bakonza mboka baza te batelela biso likambo oyo koto pena tozangi na biso moto olandela biso likambo oyo tolembi penda papa baojana vraiment selon biso tokanisaki baojana baye na ville ya Kinshasa po basoutenir vision ya mokonzi ya mboka nzoka te bayaki na baye mpona kosoutenir vision mokonzi ya mboka te mpona koboma mpona kodétruire baojana okoki jamais kosala intervention ndenge mwana abimi na kati ya lopango abimi libanda bakangi ye otuni papa mwana aza normal pourquoi mwana aza normal pourquoi seni kini okanga mwana so toni bongo akangi na yo babandi kobeta yo bati koni je te dis clairement moi je suis pasteur en tout cas baojana bazo déranger biso ya trop bazo kanga tala âge net yanga papa boyi 60 ans dépassé 60 ans na 67 ans mais au kanganga obotolanga pareil obotolanga mbongo na sele lo répété et puis na air normal 21h na tama la balaba au kanga ils arrêtent des gens sans même demander sans même poser des questions
on se présentait rien, ils viennent, ils arrêtent des gens comme dans la forêt. Comme on était dans un pays où il n'y a pas de l'ordre, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de discipline. Donc dans un pays bizarre, très bizarre, comme dans la forêt. Chauffeur, boy. Mais la biso ngonda. La biso ngonda, moi, obimezate ko kanga biso. Basi na biso mabele na biso ya basi na biso et comme ya bango. Kokotisa bango maboko tina mabele ko simba bango simba bango. Neti nga botela loboko. Bato ko kanga ya kalata loboko ko bimananga nyoso yango. To futi 140,000. Tala loboko nene ya 10,000 boy. Loboko ya salate ko bete ya mabe. Bakomi ko diembisa biso. En tout cas papa, place au vandi, sombata radio amuke na bureau na yo, landa ba information ya mboka po lobi na yo ezala malamu. Na commune ya Masina, précisément dans le quartier 3, population eleli basali déjà 2 ans bamona kata courante insécurité na ndenge ya kosakanate maikutu n'en parlons pas. Kinshasa oyo ezalaka capitale ya République démocratique du Congo kasi soki otali ndenge population kinoise ebikaka to pe vie sociale ya population kinoise ezalaka pasi na ndenge ya kosakana te neti awa tozali na commune ya Masina précisément na quartier 3 kokamwa awa basala déjà 2 ans sans ke bamona courant na misu na bandako na bango kutu koloba te ba pareil cellulaire nyonso ekufa nango po courant eyaka lisusu te ezana bana misusu botama awa tina age ya 2 ans nanu kutu amona courant na misu na ete awa ya pasi lisusu ezake ndenge courant eza boyete mulili na ndenge ya kosakana te insécurité ekoma makasi surtout que mikolo oyo mutu nyonso azo préparer ba fête ya bonane muyibi azo préparer na ndenge na ye kuluna azo préparer na ndenge na ye awa ata na moi bondi melangai ke kuluna ebundamaka na ndenge ya kosakana te boyoka bango moko tango bamonaki micro ya Info Plus HD bazangaki maloba te. Tozana awa eza problème tali ya courant mo kindi awa mataba ba 2 ans 3 ans to ana courant te soki ya ta muke na butu dans 2 minutes 3 minutes on ekei et juste poser le problème à côté kuluna nezo bunda mamla ninga osana c'est va peto pena va faire marché pour la lati pour la batu ba biloko ba nini tout ça donc to dala to mo la ko 20h déjà faut ajala na kachanda Zate me facture razana kwa randa kwa to ibite to kene wapi to so suka wapi to so kene wapi donc vraiment eza pasi na Masina wa na quartier toi donc vraiment ba wa mingi pour makamba mboko yo to ibite to suka wapi o mona tabino mo fama mapesa biso to zabana na nzala o mo so zana le ozwa so ke zate ngakuto za M so na tomo na zana ngote baki bongo siko koteka difficulté kasi na kura ezate koteka ezate ozana vile pe koteka ezate biloko ezo monter ba biloko cher okosoma pe kila oya toza ebelela ndako tokolia ndenge nini boye na boye bokokena masango cher bozongi boye cher eloko nyonso na mboko mwaye toloba liso ezate na bandi bino moko boyoki kolela ya population po balobi ke ata mai kutu bamonaka yango te bakoma kobikela ba mai moko ya cascade boye eza kitoko te pe ezosala soni komona en pleine capitale ya République démocratique du Congo pays riche pe na 21e siècle batu bazosala 2 ans sans que bamona courant. Ba reporter ya Info Plus HD bakita ki bongo na wenze anga baba teki ya wenze wana basolela na bakonzi babongisela bango wenze basoteka na ba condition moko ya mabe na ndenge ya kosakana te boyoka kolela na bango. Tozali awa na wenze yanga ba oyo ezwami bongo na veni Kianza kotala condition ba mama bazotekela biloko awa ezopesa pasi surtout que tozana période ya mvula poto na ndenge ya kosakana te malgré bateli bango batolpe mwa ba mesa ya sika me ezosimba kaka te yango tango kamera ya Info Plus HD ekitaki wana boyoka ndenge ba mama balobaki wenze okoma nango wenza kinzenza me babenga ngo wenza ngabla mikana bakoma wenza kinzenza yelongaki na lobo yango ekomaki awa mende tozabo epe tozoteka te potopoto eleki ndobokisa biso pe nani wenza ngo azate tozaka papa Charles kaka akobokisa biso wenza ngo po ekomi na maboko na ye kasi poto batana kile fote musaibo zombi sokangi oketike tina point sikuna poto moiza te papa tayo mo tatnya komi poto makasi to sepeli pona nini batongeli biso wenze babeti batola sika menace eza salite
toana posa ke babongisela bakokela biso ata mabanga ata mabele emakisa biso wenze babokela biso mabanga babokeli biso bien mabele ebongisi wenze po potopoto eza makasi na se likolo ebongi me na se nanu ebongi te nzoyo tobanda yango kala avant bokonzi oyo ezala souffrance oyo ezalaki kaka tobandaka koteka na moyo boye ta omoni bamatiti eza batindaki bato babimisi bamatiti nyonso oyo ezalaki na terrasse na minute oyo bato aweza bazotindaka mosusu sikoyo biso nde tozobebisa mboka to président nde azobebisa. En tout cas, ezosala pasi komona esika bazoteka biloko ya kolia na bandenge ya boye eza kitoko te. Kaka ndenge ba mama bango moko balobi wana bakonzi na bandi boyoki pe bokolukela bango solution po esala bien. Yo moboti olingi mwana améliorer langue française na monoko na ye azana facilité ya koloba français sombela ye kaka kit complet ya album Les Fous du français o esalemi bongo la bandeko ya les français par la musique kasi bolanda nzembo la bango moko accord du verbe avec son sujet. Nous chantons et nous dansons la grammaire française. Par les travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail. La femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Par les travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail. La femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme n'est rentrée que vers le soir. L'homme est pris par le travail. La femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir.
avec son sujet, car du verbe être. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, c'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes les premiers, c'est vous qui êtes les deuxièmes, c'est santé qui sont les troisièmes. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet. C'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. Accordez le verbe avec son sujet, accordez le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accorde le verbe avec son sujet, accorde le verbe avec son sujet, car du verbe avoir. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accordez le verbe avec son sujet, accordez le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accordez le verbe avec son sujet, accordez le verbe avec son sujet, accordez le verbe avec son sujet. C'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Yo moto sepeli na nzembo oyo soko lingo zwango adresse yango oyo. Chers parents, c'est le moment de se préparer pour la réussite scolaire de vos enfants. Avec la maîtrise du français, langue d'enseignement de nos enfants, voilà pourquoi le professeur Loulia Kronor met à votre disposition et à celle de nos enfants des supports éducatifs qui facilitent l'apprentissage, la maîtrise
et l'assimilation du français. C'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté. Car la réussite de votre enfant en dépend. Le français par la musique est là. C'est le moment d'accompagner votre enfant vers le succès final. Voulez-vous en procurer en support audio et vidéo? Contactez la librairie Livre pour le Grand Lac et aux éditions Pauline chez les filles de Saint-Paul. Ou encore, contactez la direction de l'école de votre enfant. C'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté. Invité du jour ya lelo toyambela kibino moko ya bandeko ya les français par la musique ayaki na plateau na biso pe alobeli album na bango les fous du français. Bandeko baboti, bandeko bana biso, mpe bandeko promoteur ba école. Par rapport à l'élément to présenté qui dernièrement to équipe na bino, to menga ko présenter bino projet yandeko yo professeur Loulia Kruner. Projet ya a initiaka tondima to accompagner yena projet parce que tout le monde a un projet d'intérêt vraiment, ça a un grand intérêt pour nos enfants, mais peut-être pour nous-mêmes aussi. Oui, français namboka oyo langue enseignement. Yé azali tilo azali professeur, azo tangi sa français na ba école. A constaté défaillance mingba ba faiblesse mix ya élève. Atangi si mbola ebele mais niveau abana français za ko diminuer kaka. Eza ko kitabe ko kita. Il y a eu idée ya ko tangi sa bana wana ya ko pesa mateya na ye na ndenge mosusu. Omoni likanisi ya azui yango wana vraiment faut féliciter ye. Azui likanisi wana abi essayons de faire autrement. Bana balingi musique mingi, bana balinga musique mingi. Alors lui na le canal leisa bango na no pe Mathéo na pesa bango na créer na classe ba do similaire pour niveau abana zo kitabe ko kita na leisa bango siko na musique. Allez, sikoyo et à côté si banzembo ba notion na ye nyonso atangisaka ba nini toloba grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana o atangisaka na classe à côté si atiango na banzembo tala abimisi yango support liboso yango awe ezali audio o ezala ba vidéo na yango pe soko tali na audio oyo contenu nango eza lokola toloba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs, les fous du français, hein? Et bien faut baser ma bomane, les fous du français, les fous du français, 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux, azako yembape ba notion mosusu maté les kana classe les 4 points cardinaux on ezali cours de français te mes géographie nous c'est ça kana kati eza 8 chansons mobimba mais soko tali nous avons on peut avoir ici je crois que 10 ou bien 13 leçons et ça dans l'album français est la langue enseignement français ezali langue officielle au niveau administration. Et français, ce que tu as niveau ya mboka, français ezali et ce qui permet de communication na ba mboka na ba paya na ba tumususu au baby lingala tête par exemple na ke France, na ke Canada, na ke Côte d'Ivoire, na ke Congo Brazzaville ici, Brazzaville ku tout le baté parce que bon ba ko le lingala. Mboko ba le lingala té ba le swahili té ou ba le ka qui congoté ou ba le chiluba té na ko le en français. Donc nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc ils ont intérêt pour te maîtriser français. Alors ndeko ya bimisi initiative de ko encourager pour à partir à moi déjà maîtriser français malama à partir à école. Ya mona toujours ko tchango na disposition. Ya baboti pour na bana na niveau ndako. Puis, niveau à école, on peut avoir ça. Ça peut aussi faire, c'est un instrument didactique, hein? Ça peut servir un instrument didactique par exemple. Bon, on a une leçon, on a tout ça, une vidéo, tout ça, et ça, on va dans la classe. On m'a donné maîtriser les mots possessifs, on a gestes. Donc, ça dépend de la façon dont chaque professeur a utilisé au niveau à l'école. Voilà un peu ce que nous pouvons
Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais nous avons seulement voulu présenter ça. Na bino pour boyeba ndenge mokoko consommer yango. Awande elakisike tokomi na suka ya Info Plus HD kasi na kotika bino bongo te tika na pesa bino merci. Bonne confiance et fidélité. Oyo bozana ngoya kolanda biso tango nyonso. Un grand merci l'équipe technique et rédactionnelle ya Info Plus HD. Ba merci ebele na les valables motomo ko bien na bakisela et papa social gypsy aboni. Na pesi mbote pe na souhaiter meilleur vœu na papa Evi Makuba oyo azali mulandi ya solo ya Info Plus HD. Na bosanité bandimi nyonso ya Christ Tabernacle oyo ezomi bongo na Bible na komini ya nsele. Kasi soki Jésus Christ nzambe ya pasteur racheté lita ayeite ngai na bino rendez-vous kaka awa.